Moussa Nanzambe azbengami pona ko exercer ministère moko eza sans frontières. Ministère moko ekokyo katsa Angola et ba frontière nyonso ya Angola sans tenir compte ya langue, sans tenir compte ya ethnie, sans tenir compte ba différence wana ya race. Alors les sept ministères memaka charge oyo eza ministère évangélique ou de la parole au biso toza ko exercer. Donc ni kolobake RGM Sikoyo aza ko pesa bato opportunité et sur le plan mondial global bakoka ko se connecter pour faciliter bato mission pe ko exercer ministère na yo même libanda ya ba frontière ezala ki pona sango malam azos akoita mususu na mauvaise foi ya bato na mutema mabe ya bato RGM akoya pona kosunga RGM ezata musuna un pasteur aza avocat na mboka moko songolo ayebi ko défendre bakaya bato soka défendre bakaya bapagan mais pona nya ko défendre kaya de pona mosali na été tant musuko défendre ngo pe gratuitement sans qu'il a fouté le komoko parce que mutu wana ayebi ba réalité ya musala avocat mo pagano ayebi réalité ya musala te ako comprendre bien te ndenge nini mutu yo affronter défi wana. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou, vérité maquée c'est Tikana yebisayo Niki. Oyebi mosala Voilà, bon dia, beau terre de bonheur, et ça dépend de la temps où bino la émission bino, il y a 100% bon zambé. Bonjour, bonsoir, na bande konos partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe, en Bossanité, sans oublier shalom à tous les chrétiens du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le vainqueur du tombeau, l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient, les rejetons et la postérité de David. Vraiment, beauté belé, na bande konyo son obolingaka votre humble présentatrice. Maman vérité maquée c'est Niki, la polyvalente 4 fois maman, alors que Bakopé sans Zambé raison bien n'a pas tort. Émission à 100% bon Zambé, Lelo et Koti, Nakati ya Bairo, Yamabor. Na ebi que la fois passée, Bouti Kolanda Bisso, na Basali Nzambé, toujours tozo koba pour ezana événement moko où ils ont senga ke batata baloba ebele, maman vérité maquée c'est akolobisa bango ebele. Balobi il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Babimbulo bakasi engi kobeta na kati ya mboka na biso ya Angola précisément na kati ya capitale ya Luanda. Vraiment na sana mosali na Nzambe na bengara bango mpaka suka mboka batata obanzulu kisa mabolongo bakota na système ya généalogie bakaba vina bango bimba epa ya nkolo Yesu Masia wana baza bango ya nkolo. Dans le bébé, comme maman véritable Raming, il y a cop naie, yango. Sans plus tarder, nous avons présenté invité Nangaï avant midi à l'élo, notre papa Félicien Mondele Tolobaka na Mongo biso ya Angola, biso na français Tolobaka, Félix Ndamba, Félicien Ndamba, notre papa, l'élo Nazanae Awa. Toye ba lisusu na kokota na mozindo na makambo etali RGM po balobi RGM ezo bouger Angola mikolo ke ya kuna to komona ngo lisusu ekokende kominisa Congo RDC Congo démocratique ndenge tolobaka Zaire. Vraiment John na sima caméra panzela biso tableau wana nazo présenter invité il y a 100% bon Nzambe ina avant midi ya lelo. Shalom papa. Shalom shalom maman vérité maquée. Papa na tundi sur le soule, le naïe ici. Problème était, et ça nous sala, tout ça pour nous. Na ça na choisi surtout que RGM na jour et tu connais comment des jours passés, tu as rosali sous na papa te robé RGM. Mais pas tout sous bon tout nanga. Eza nini eza ONG, RGM eza na makamni de vandi na kati. Bien que papa expliqua que vraiment pour limbisa biso poto zala qui na moi erreur côté son. Batmazoul tire attention baluka balanda mais tellement que makele les gens titi na matoi bazola ndako malamu tengande na miminga ya kobenga benga po batuna yango na zongi biso te papa ayebisa biso RGM ezani. Oui maman maké sendenge tolobaki autrefois que RGM est un organisme moko international. Les organismes oyo babengi yango na kombo ya réseau global des ministères
yango na mukuse ezokatama RGM. Donc réseau global des ministères na portugais Rede global dos ministérios. Eza institution moko internationale oyo ezotala ba ministère donc ba ministre na musala na bango. Bato nyonso bapanzaka sango malamu, oyo nyonso bateyaka sango malamu, oyo nyonso basalaka na domaine moko boye ya makambo ya bonzambe, alors ye aye kotala bango na miso na ye. Ok, merci beaucoup. RGM, papa a expliqué, biso ya mon mais biso RGM na kati ya mabele ya Angola, c'est notre papa Feliciano Ndamba. Siko bato bazola da biso, balingi pe bayeba papa Feliciano bazanani, bazomona ka papa Feliciano na uti bon. Mde komo ka tuninga lobi, yeba uti États-Unis za américain nga lobi te. Zela yemo yebi sabino papa Feliciano bazanani pe azokamba église ni. Oui, bon, nga nazali ndenge tomoni na ba biographie na biso oyo ekabwani pona invitation ya RGM. Nazali premièrement chrétien, mwana nzambe oyo na bongo motema mwana muke pe na bandi ministère na âge ya 12 ans consacré pa ya apôtre Aidi Nabala oyo azali papa nanga molimo que son âme repose en paix watika biso bambule belé. Alors kunande epai na ye nabandaki ministère wana, mais maintenant nazali représentant légal fondateur ya église évangélique la Croisée en Angola oyo déjà année ekoya tokokokisa 20 ans donc tokozala bainvité mpona koya kotala manifestation na biso ya église la Croisée. Ok, 20 ans déjà. Moi na botami et puis à boti donc 20 ans déjà eza année moi naza déjà na bako. Vraiment merci beaucoup papa. La Croisée eza ko appartenir na kati ya sira na yebi ba moi ba mineze ba plateforme ezebele na yebi ko na kati ya sira. Non, biso toza na kati ya IPA. Oui, c'est là qui liboso APPAGE, lelo eza déjà IPA, donc association de pasteurs d'APAGE. Lelo eza IPA, igreja d'APAGE et Angola. Des places biso tozali ko appartenir. Parce que tozali naza moko l'un des fondateurs ya APPAGE, donc ya IPA. Ok, merci beaucoup papa. Ya moto ezali batu baye ba ngwana ko bazaki na souci. Bayeba papa zo kamba église ya la Croisée et soit mis na mabord Maloueka déjà 20 ans et ça ebele bientôt là bazo ça déjà bazo fêter 20e anniversaire na bango tout ça c'est qu'on a signé na biso ya RGM papa RGM tu vois bandili na kati ya mboka na biso ya Angola na Congo RDC Europe Amérique. RGM ezali institution oyo eza fondée et pas ya révérend Josué Mbakata na mboka ya France na Paris, déjà 8 ans d'existence depuis yango eza fondé donc bandi kuna na France, mais lokola ba objectif na yango eza tellement makasi pe eza ko intéresser plus ba homme de Dieu et si et panzani na plus de 65 pays du monde. Donc na minito tozoloba ils ont continué à conquérir bamboka mususu basen nzambe mususu donc ils ont fondé na Paris et pas ya révérend Nabiso Josué Mbakata. Ok, na kati Angola awa ils ont dirigé par yo moko papa. Oui, na Angola ngai mutu nazo kamba yango lokola président national ya RGM ya Angola, mais nazanga mon côté tozana vice président ou Yazalaki Liboso comme président, vice-président chargé à l'administration, révérend Nabiso Mouta, Jean Mouta Musinga, mais vis-à-vis à l'état de santé, et puis indisponibilité, Ndesika Piayaki, pour la remplacer par le révérend Nabiso Antonio Adam Sébastien, non babeng capacité Tony, pe oelandi siko na finance ezali mama na biso Joseta Guerrera yende wana les deux vice-présidents autozo tambola na bango na kati ya présidence na niveau national pe toza na secrétaire ezali révérend na biso Kibala mukolwana to présenter ki batlona ki toza lisusu na chargé d'organisation ezali bishop na biso Manitu tozali lisusu na chargé ya protocole ezali révérend Jean Alain toza na lisusu na basali na nzambe ebele oyo tobengaka lokola
biso ba commissaire na kati ya RGM toza na commissaire oyo ezali chargé ya éthique pe chargé ya doctrine na ya formation ezali notre révérend Roger na docteur Roger ya église na Ojaenda et toza aussi na oyo ezali chargé ya discipline pe conflit ou ezali chargé de discipline pe résolution des conflits ye ezali révérend na biso Ruben oyo ezali président nyonso bapule ya Luanda na Simangol ye bazali na biso elongo donc bato na nzambe baza ebele oyo bazosala comité soki na bina ntanga bakombo nyonso ta mosusu na okobosana mpe bamosusu na kati ya comité papa ndenge atangi namoni bakombo mosusu otangi bamosusu baza ya Ojaenda mama Georgette aza baza bisika ebele comme si Luanda mobimba vraiment na l'église na biso presque na loba ya Luanda moto nyonso bozuzuzu bato nyonso bazotravailler na kati ya RGM oui RGM ezosangisa bapasteur ya bapoint nyonso donc na niveau ya ville ya Luanda toza na représentation ya Futungu ezali toza na représentation ya Talatona ezali toza na représentation ya Ojaenda ezali toza na représentation ya Maboko ezali toza na représentation ya Kikolo toza na représentation ya Malweka à place tozali aussi toza na représentation ya Bairo projet Tunando toza na représentation ya Bita Mukulangol toza na représentation ya Bita Kilamba ezali aussi toza na représentation ya Viana donc par-ci par-là na ville ya Luanda toza représenté et na libanda ya Luanda aussi toza aussi représenté na Mbanza Congo oyo ekambami epai ya notre apôtre Roger Ngoudiakanga na niveau ya Soyo na Mbanza Congo aussi ezali toza aussi na niveau ya Kabinda aussi toza aussi na niveau ya Lubangu Bengela toza aussi tozokende aussi Malange kala mingi te mpona installer aussi na Malange donc souci na biso ezali ke bapasteur ya niveau ya Angola mobimba basangana babanda ko traiter ba problème etali ba ministère na bango misala na bango parce que mutu nyonso aza na expérience au kabola na mususu musala to vivaka biso nyonso to ezana presque ba makambo ndenge moko alors ezana mususu ta mususu aza na expérience makasi akoki kosunga ba mususu na bakomi wana te pourtant ba okoma wana ba comprendre pe bazo facilité ya kotambola na esika oyo yasi alekaki. Voilà pourquoi vraiment bato nyonso baza intéressé ya kokota na RGM. Gloire au Seigneur, na mon installation à RGM déjà panzani na kati ya Luanda te Angola. De Kabinda kunene ezana bisika mukena le comité mais bisika mingi esi ekomi. Siko papa bozo travailler ndenge bo associer l'église et basala ya nzambe bon pas l'église ndenge bo associer basala nzambe belé bango bazana kati ya RGM. Na yebi que l'église ezana ba charge belé pasteur atala koto atazon sabo. Siko bazo travailler comment na kati ya RGM. Oui, problème ya RGM yangwana. Il y a des fois ba pasteur basel nzambe bami pesaka 100% pona église mais tant mususu babosa na kabango moko des fois babosa na même na basi na bango na bana na bango nzambe apambolami aweli ko sombela église lupango azotonga église mais ye moko azatana na isika ocha mutu te alors RGM ayewana non pour na kolongola bassin na nzambe vision ya komi pesa totalement na église mais pour la kisa bassin na nzambe aussi que à part vie église à part ce que wazo sala pour l'église ils a très bien ils a vraiment ministère il faut akamba yango yemoko aza pe ministère yemoko il faut pe amital atala pe ndako na ye eza ministère atala pe bana na ye baza ministère donc ameka kozonga mwa moke nsima amital na yango omoni ke donc soki okoti na RGM okoyeba vraiment ndeni ya koyeba kobanda kose départager ntango nini na otala l'église ntango nini na omitala na moko ntango nini na otala famille na ngai donc po nyonso eza divisé na temps alors soki mutu ayebi te akose concentrer totalement kaka na eloko moko tandis que côté mosusu ezobeba côté mosusu kuna ezotambola bien te voilà yango na kati ya RGM toza vraiment na tout ce temps là nzambe apesi biso par jour eza na 24 heures donc na 24 heures soki todivise yango bien toza na temps ya kotala makambo wana nyonso na RGM. Merci beaucoup.
Merci à Bassala Nzambe Nyos Basola Nabiso et merci à notre papa, le maréchal Mies Antonio Bougie et Télémaramai Nabomoko. Merci à papa Koule Lukeba, Portrait Koule Lukeba, Achintini Patricio et pourquoi pas à notre papa Dorter Deka Salomé. Papa, merci beaucoup. Rôle Nini Penza ou RGM ils ont joué Nakatia Bassala Nzambe. Ah, donc, ce qui te banni la rôle, c'est qu'il faut toujours un objectif, il y a RGM. Oui. Bah, objectif, il y a RGM, ils sont basés dans 3 principes. Premier objectif, il y a RGM, ils ont interconnexion globale, visibilité internationale. Okay. Donc, Moussa Nanzambe a bien pour exercer ministère sans frontières. Ministère et Kokyo Katsa, Angola. Et la frontière sur Angola sans tenir compte de la langue, sans tenir compte de l'ethnie, sans tenir compte de la différence ou de la race. Alors les 7 ministères qui chargent les ministères évangéliques ou de la parole au biso que ça peut exercer. Donc il y a RGM Sikoyo a sa opportunité et sur le plan mondial global pour se connecter pour faciliter la mission pour exercer le ministère même les bandes à la frontière. Au qui cause Rosali Awa, au lieu que les boka moko sokolo, au balobituna, mais n'engeni na yebi mutute, na zana nanite, na okoma kundeni, tandis que na boka wana ezana bande kuna ope bazakuna, o ba exercer le même ministère local ayo, mais le kolo yebi bangote, c'est que ozala na problème makasi ya koyeba ko affronter. Mais à travers RGM, donc à faciliter la connexion à Batouana, bon se partager l'expérience, si y a moyen comme Akunato, enfin que au grandir les sous la vision globale, il y a Panza Sangalam, Namuki Mokiba. Voilà les premiers des objectifs. Deuxième objectif, il y a RGM, les alliés basés entre aides, l'Isungi. Les sungi entre les hommes de Dieu, les sungi entre les serviteurs et serviteurs de Dieu. Tout le monde a même Namboka Nabiso, organisme belé, au monde a Minganga Bazana organisation à Bango, et si Kanabango Sungamaka, avocat Bazana organisation à Bango, et si Kanabango Sungamaka, ce qui est comme Kweli Bango, Bango Nyon sur Sangana, on a tina pour traiter les Kabouana. C'est ça. RGM Sikope a un objectif Wana. Donc, Moussa de Lanzambe, nyonso oyaza na musalo yazo sala auza na posa bisungi ya bandeko na ye ezala ya pembeni to ya musika. Alors na kati ya RGM entrée douana yango ezo salema pona ko rendre Monseigneur Nzambe efficace na mission, ko rendre Monseigneur Nzambe efficace na kati ya ministère to na musana zo sala. Ezala sur le plan international to sur le plan national to local. Il faut Monseigneur Nzamba Kokakozala na bateau paye pour soutenir en cas de problème, pour soutenir en cas de besoin, pour soutenir la naïe, ba problème les accords sous financièreté. Nous avons un problème juridique par exemple. Monseigneur Nzamba a eu problème encore juridique. Nathan wana ndo mona ata mususu batunyo so bandi ko benda na atikali ye moko. Mais ta mususu ezalaki pona sango malamu. Akoita mususu na mauvaise foi ya batu na mutema mabe ya batu. RGM akoya pona kosunga. RGM ezata musu na un pasteur aza avocat na mboka moko songolo ayebi ko défendre bakaya batu soka défendre bakaya bapagan mais pona nya ko défendre kaya de kona mosali na été ta musu ko défendre ngo pe gratuitement sans qu'il foute eloko moko parce que mutu wana ayebi ba réalité ya musala avocat ya pagano ayebi réalité à musalate à comprendre bien te nengeni ni mutoyo affronter défi wana mais oyo ya asala kadea musala wana ayebi yango bien. Alors RGM azawana pona ndengwana enfin que mutu nyonso aza ministre azape na musala na musu asalaka akoki ko mettre ngo en profit pe ya ba ministre mususu pour ba ko bénéficier grâce wana pe musala wana. Waouh, vraiment comme ça le kumu RGM eza pour fonctionner ndenge papa autiko expliquer biso papa siko que ça makandenge ni po Moussa Nzambe a pour s'adhérer na RGM. Oui, pour moutako membre RGM ezali très facile. Premièrement ezali il faut azala na ministère na esika moko asala ka musala na local de travail
enfin que esika wana nde ezali esika oyo biso tokobanda yebela kozwa la témoignage na ye litatoli na ye ya musala na ye ndenge nini musala etambolaka epai na ye. Alors deuxièmement, il faut azala la nationalité. Ce qui est neti na mboka la biso Angola, il faut azala la nationalité angolaise. Ce qui est la nationalité étrangère, il faut azala na passeport ya mboka na d'origine mais na carte na ya résidence ya mboka esika payer azali kosela musala. Et troisièmement, il faut ayeba ko pesa ne fils que contribution na ye ya kokota droit d'inscription pour permettre à koka kozwa carte ya membre ya RGM et biso na Angola awa eza vraiment montamment moi muke penza mingi par rapport ya bamboka mususu biso awa ezali 5000 kwanza tandis que na bamboka mususu eza ba $100 $100 5000 kwanza c'est $5 à peu près. Oui, na bamboka mususu eza $100 €100. Mais vis-à-vis na biso lokola to senga ki na niveau international pour na ba problème économique toza na yango enfin que bassin na nzambe bazala beaucoup privilégié souci na biso ezali bassin na nzambe nyonso ba vivre équitablement na musala oyo ndenge yango ezotambola différence ezala mingi te entre les hommes de Dieu. Alors donc yamana to tiamo na $5 seulement qui est 5000 kwanza pour monter pour s'enregistrer na des photos passeport na et sili. Maintenant qui papa lobby musala nzambe il faut zala na esika oyazo kamba bon isana basala nzambe mususu déployer les pe Angola zulu kanano abongisa moi terrain simanwa ko bâtir mais ça déjà ministre de Dieu azana adresse té ce qu'on a basala nzambe le roi bongo donc yé mondelo na katikati moya s'adhérer na RG les athées. Non, baza vraiment la bienvenue na kati ya RGM, mais problème administratif eza ndengeni. Toza na contrôle ya bassin na nzambe. Il faut que ça la contrôle ya bassin na nzambe. Même na mokili soko za joueur oza na équipe moko te siko betaka et que ça la passe oza la en forme. Vous la passe pour et nous ça laisser qu'il faut s'entraîner, oza la vraiment en forme chaque jour na niveau musala. Alors donc yango wana musala nzambe oya zangi ya ye moko musala mais aza quand même na musala moko sika ye afanga et sika ke la pe koyoka ba mususu et sika ke la pe ko contribuer na elle. Donc ceux qui aza na sika wana donc ils a problème té avec la recommandation sika wana aza le bienvenu na RGM. Mais aza siko pe na documenter lokola angolais yobi ba réalité par contre yobi ba réalité nini o ezaka na mboka tant mususu lié au sur la procédure malembe po okoma légal na kati ya mboka aza illégal aza na document mon côté mais aza ministre de Dieu auti quelque part siko pona kandeti ya ba sana nzamba. Oui, RG mazo opté na légalité. Au cas où mon aza non légalité to kozela yé a koma na processus ya légalité. Pourquoi? Parce que ndenge to lobi wana toza peut-être na ba problème juridique et il faut assistance. Bako assister yo ndenge ni sokoza na kati illégalité. RG mazo tambola na partenariat na l'état. Aza libanda ya partenariat ya l'état te. Donc na kati RGM na moko ba article na biso ezali les plus durs ya ba article nyonso na benga yango ezali makambo nyonso ezali na illégalité na l'état na RGM ezaka na esika te ba l'état ezali ba gouverneur on va établir na C et ça aussi biso photo respecter bango totambola na lolenge bango basengeli po misa na biso peso facilité ya pour avancer. Donc celui qui a un processus, il y a légalité, donc aux élèves, si assilisi, ce qui a commis légal, à la première pour s'adhérer à RGM. Ok, vraiment, ma procédure à RGM, et ça, ma cassi, et ça, la question que ordre, et ça, kuna ma cassi. Donc, kuna koyana mona ba nengo ya raté ko mutualité ONG mo reform non. Ah oui, ça ba zolanda ba norme nyonso po yope lobby ozala bien ezana ba avantage nango ezana makambo belé ya malamu toujours quand papa ça pour expliquer biso ça très clair pour papa il va na kati ya mozindo ya RGM. Papa RGM na Angola déjà combien de temps? Na minute oyo tozo tokokokisa une année depuis notre installation officielle. Toza déjà n'a plus d'une année, mais depuis notre installation officielle,
tokokokisa inane le 31 juillet ya mula oyo nde tokokisa inane. Ok, et organiser déjà combien d'activités? Bon, jusque-là, tous les activités et belleté organisées parce que tous les dans un service, il y a implantation. Donc, premier service, la biso ya mwana, ils ont un voyage par-ci par-là, de ville en ville, de village en village. Tous les temps pour la implantation, tous les gens qui sont sur des cabines à Kunene, afin que RGM et comme la moutonnion, si quand sur sa ministre mon cas pour exercer, il faut RGM et comme pour ministre wana akoka ko s'encadrer dans katia RGM. Donc première activité na biso auto ko sala, une grande bénédiction pour comme biso même toujours benga yango ke surprise ya munene na mboka na biso, ezali auto zo bongisa awa du 24 au 27 juin. Yango nde kozala première activité na biso mais si que la nationale ezali activité internationale auto benga na conférence panafricaine organisée na mboka ya Angola na RGM et kosangisa ba pasteur ya ba pays différents pays Afrique, pays Europe, pays Asie bakoya kozala na biso awa na conférence panafricaine du 24 au 27. Ok, merci beaucoup papa Kolimba biso en tout cas photo consommer ou expliquer biso makambo o malamu toujours que nous vers la fin poto chité to kolobela makambo conférence. Siko papa bandeko nyonso bazola na biso za bato monsieur metema c'est tout ami ba comme ba membre ya RGM. Bakoko ça nini déjà expliquer bango ba condition eza $5 5000 kwanza siko bureau ya RGM pour le moment eza wapi ko eza ke moto soki a localiser bino directement a komi na kati ya bureau na biso RGM ezali na mabor na pembeni ya wenze oyo babengaka Ratavata na église Vision du Christ, Vision pour Christ oyo ekambami na révérend na biso Jean Mbuta Musinga yende azali lokola wana na bureau osoko komi okuta secrétariat bureau na biso jusque là eza wana en attendant tous la poto kende ko déménager na bisika o bazo préparer pour na bureau ya RGM pour na définitive. Donc tous un bureau provisoire et à l'église Vision pour Christ. Bon numéro et contact. Bon numéro et contact tous yango pour le moment o ekanga makate 24/24 les pour les plus 244 925 25 92 54 wana ezali vraiment pour les chaque fois et la WhatsApp ceux qui m'ont dit message to bengi na minute muke ba ko mbape ba peso ba coordonner nyonso. OK, merci beaucoup papa na RGM ezala ba jour nini ko bosanganaka basala nzambe nyonso o baza déjà ba membre ya RGM ezala na jour nini o bino bokutana na lieni tozana réunion o tosalaka ordinaire ezalaka mensuel ezali chaque lundi ya première semaine ya mois tosalaka yango ezali vraiment réunion ordinaire où tout ça là les kakana église il y a Vision pour Christ place wapi bureau na biso ezali soki tolection wana te to luaka salle de fête moko esika pito kendaka kosangana mais plus to luaka na ba réunion extraordinaire soki to zana réunion moko extraordinaire nde to luaka salle de fête moko esika pito yaka kosangana na ba salle na nzambe nyonso. Ok, merci beaucoup à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes partout dans le monde. Nous sommes Maman Vérité Maké, c'est Niki, la polyvalente et la reine des Bakopesa. Nous avons raison. Maman Tenangue Belé et pas mon papa, apôtre Hippolyte, Ndeka, l'homme des cantiques nouveaux, l'homme des cliniques. Apôtre Hippolyte Ndeka, mon papa, vraiment, Bambote et Belé, Mbote Nangue, pasteur, évangéliste Justin Bigouango Moulundu na IPEFSA, Bambote Ebele, Mbote Nanga Epaya, pasteur Josué na église Kana Mabor. Vraiment, Bambote na bino, Yangwana Batata na Maman Vérité Makese, Niki, Mwana Batata, tout, Batata Nyos Yamboka. Vraiment, Bambote Ebele, mon papa Nangaï, pasteur fils Mbondo Peigné, Louambo, Mwana Bakia, papa, Walo, Mouchenga Malachi, l'homme de Ezui. Papa toke na biso na suka siko tolingi papa apesi na biso message pour tozala milulu ya makasi
Maman vérité ma ça il se fait un projet qui annonce la pluie. Donc mon peuple ma casse et ça ma ça quoi il dit quoi annoncer il dit qu'on no qui ça mvula ya lipamboli na kati ya mabele ya Angola. Événement nyonso ezalaka na langage nango. Événement oyo pe eza na langage na yango. Vraiment to profiter biso nyonso toza bisika nyonso basali na nzambe l'église nyonso toza ka événement moko boso yoka annonce ya événement yango sikoyo papa pesi la biso message fort na événement oyo ezobanda le 24 juin au 27 juin. Johnny caméra na elungi ya papa message fort maman vérité makiese ezali ke mboka na biso ya Angola mabele na biso ya Luanda eza kopambolama epambolami parce que ezoyamba makolo ya basali na nzambe ya ndenge na ndenge bakuta na différents pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Tozana ba pasteur bakuta Togo, bakuta Mali, bakuta Gabon, bakuta Ghana, bakuta Côte d'Ivoire, bakuta Cameroun, bakuta Nigeria, bakuta RDC, République démocratique du Congo, bakuta République populaire du Congo et Congo Brazzaville, bakouta na Afrique du Sud, bakouta na Mozambique, bakouta na Zambie, bakouta na Zimbabwe. Bassin na Nzambe wana bakoya ya Afrique. Tozali susu na bassin na Nzambe mususu o bakouta na mboka ya Canada, bakouta na États-Unis, pe bakouta na Brésil. Tozali susu na bassin na Nzambe mususu bakouta na Belgique, France, pe na Angleterre na Londres. Voilà mboka na biso epambolami pour la première fois na conférence moko oyo ezali internationale oyo ekosangisa bikolo wana nyonso esika moko pe ba oyo bakoya te pour na ba raisons différentes bakolanda biso elongo na mama vérité na kese en live na ba mboka na bango pendant 4 jours bako suspendre ba misa na bango pour balanda biso ndenge tozo sangana nini ezoleka na kati ya mboka na biso eza événement moko ya munene mboka na biso eza ya kopambwama du 24 au 27 ya mois de juin ya mboka oyo tosengi vraiment na ba homme de Dieu ya Angola vraiment to ya kotombola bendele ya mboka na biso et comme itangu na un niveau international baye bapeke na Angola basena nzambe baza ini basena nzambe basala kamusana mutema moko basena nzambe bazana na esprit ya bolingo amour kati na bango ezali pe sango malamu na Angola ezali ya pamba pamba te et comme itam to relever ba défi na biso to pesa honneur lokumu na mboka na biso na musala o biso tozo sala ya sango malamu ebele bakanisaka ta mususu ete na Angola ba église ezate na Angola musala malonga ezate mais bango moko bazoya ba mona biso présent tozala mobiliser eza basé sur leadership ezolobela efficacité ya leadership oyo ekoki ko influencer ba ministère na biso ba église na biso pe oyo ekoki influencer nation na biso na kati événement wana ba leader nyonso sur tous les plans leader nyonso oyo kambaka eloko musala moko na kati église oza leader obengami ko participer na événement wana ezali gratuit et ko lekana na salon Magranak na palanka soko zokende Kimbangu avant koma na Kimbangu sima ya Kayongo salon Magranak ezawana sikapi conférence na biso ekolekana eza gratuit pour na mutu nyonso ezaloza na invitation papier te yaka ko participer eza une grande bénédiction na kati kuna babengami aussi ba homme d'affaires bato balingi aussi misana bango évoluer et pas moi mec de liboso bazala bienvenue parce que ça les leadership et aussi même voire même ba homme politique tokozala na bango aussi kuna pona tina koya kola leadership pe koyeba lisusu ko avancer na ba misala na biso voilà événement munene ya moto za nango mama Makesi. Ok, merci beaucoup. Na ping shing autrement dit nzete monoko ya Moïse événement ezaka moko na kati ya mabele na biso ya Angola na lobi na kati ya Luanda te na Angola de Kabinda kunene ba nyonso bakozana point ya mboka bakolanda biso na événement au le 24 au 27 juin
conférence panafricaine événement ça mon kobalobi ba programme nyonso eza bloqué biso tout tokozala wana vraiment bote na bandeko nyonso message ya papa et que ça malamu kolango tout monde mi tout ketandami wana parking pe ya munene eza na kati ya salle de fête bisika pe événement et koleka komi tout misamateur prince na hôtel msamutu ka pi parking na kati ezali liboso ti sima en tout cas tokozala avantage boya ebele boya biso no stoya kozwa boyebi ezokuta musika et payer prix à makasi poka ngana yo na kati na Angola topambwama. Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus loin encore lobby, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vraiment la kati na milulu oyo soki yo kozanga en tout cas nakoka moyo. Merci beaucoup papa to komi na biso na suka wana tozoki na biso poto ko ya message nyonso et si et l'équipe intervenant baza tellement ébélé bazouta bamboka bipai na kati ya Angola pe biso na Luanda papa ba intervenant ya biso pe na kati ya Luanda na yomoni lokola bazato bazate. Oui, na mboka na biso Luanda biso neto yambi mabele na biso yambi donc toki kozanga te kopesa aussi ya biso partage expérience na biso na leadership tozana yango na mboka na biso nde na mboka na biso Luanda tozali na ba orateur lokola papa na biso prophète Miezi père de la nation azawana ya koza lokola orateur aussi na kati ya milulu oyo tozana papa na biso Gaston Mawete azawana donc eza bato bazaja na expérience ya leadership na kati na mboka na biso bazali et toza aussi na docteur na biso Charles Monga akozala wana aussi pe ngai votre humble serviteur toujours pour nous servir bino pasteur Félicien Ndamba qui abaka naza parmi aussi ba orateur ya mboka. OK, merci beaucoup. Même 10 millions de fois répété à notre papa Miezi Antonio maréchal instrument de guerre bougie et télémarama ina moko wana za koko na biso bena mutu makasi ma veta bela eka papa wana koko vraiment bote bele papa Gaston Mawete église mère Rocha papa bambote belé merci beaucoup mbote nanga les même 10 millions de fois répété bazo mérité yango na apôtre Koule Lukeba wana papa nanga ya il garçon dans un bana bagisa ya tongo mbote nanga na Ashintingi Patricio merci beaucoup papa na ngata musinga bamboke belé Ashintingi Patricio donc tokenda to sala misala grâce à Dieu à travers mon papa Ashintingi Patricio mbote na basale ya Nzambe nyonso bolinga mama vérité makese niki la polyvalente mwana batata nyonso vraiment to komi na biso na suka o esenga kitolo ba ya mwana to lobisi RGM mama vérité makese pe na ebité so ba papa ba hôtel na calme ngai moko déjà la rosadere après événement o so que leki en tout cas mama vérité o yo bitika ye mo so papa ba benga na zakarana. Vraiment merci beaucoup papa to komi na biso na suka Nzambe ya lola azwa lokumu to tomboli pour atrobi 100% Nzambe to tike espace na mutakota te awa Nzambe Yesu l'homme de 33 ans le libérateur du tombeau vraiment bambote ebe na bino nyonso na sima caméra John image impeccable ko boma biso te lelo na son tika Nzambe ya lola apambola yo amen.